Dossier pe affaire Daddy Michel. Daddy Michel badekonanga biso nyonso tomona biso nyonso toyebi ye azabongo tiktoker na biso ya tongo tiktoker na biso oyo penza asepelisaka ebele ya bato. Daddy Michel bandekonanga toyaki kolala kolamuka. Daddy Michel asalaki message moko ya koya koloba keno kala mingi te aza kokufa. Message wana eningisa ebele ya bakongolais, message wana ebandisa ebele ya batu kande boyebi, message wana evandisa batu mosusu kimia, batu balobaki eza nini, Congolais to lamuka to fongola miso, tokoya kolala kolamuka ka boye, bokoyoka basango keno, c'est vrai, ye wana Daddy Michel akufi. La famille, nzoka ba message ya Daddy Michel oya banaye kosala azalaki na besoin na ye ya kwatire attention ya ba Congolais epai na ye. Azalaki na besoin batu ba sentir, batu ba mona, batu ba yoka keno yende mataki yende ekitaki. En réalité makambo ezali. La famille, lelo toye kolala kolamuka tomoni bandeko na biso mosusu baye kotomboka. Pourquoi? Parce que tout le monde a qui paie ba témoignage à Daddy Michel. Daddy Michel a été na ba témoignage na ye ayaki koloba keno ndengeza boyeye akota na bandaku ya banganga. Bandaku ya banganga wana akendaki kozwa nini, akendaki kosimba nini esalamaki pour que ye Daddy Michel akota na ndaku ya banganga. Selon ba explication na ye, Daddy Michel alobi na ndaku ya banganga oyo akendaki ezalaki po na visibilité. Akotaki ndako ya banganga po azalaki na besoin ya visibilité sur les réseaux sociaux. Bande konanga mokili to banga nalobaka toujours, hein? Nayebisaka bino toujours dans la vie kwa mviaka batu te. Na se ya mokili oyo eza na makambo mosusu to anviaka te, na se ya mokili oyo eza na makambo mosusu to linga te. Soki omoni muto amati, surtout biso batu toza na ba réseaux sociaux. Oh nga naza na visibilité te, nga kutu mikolo yo boye oyebi te, toyeba na kabilongi me oyo ezalaka na kati ya motema toyeba kango te. Mosusu eza na batu mosusu yo kokanisa keno muto penza master na nga pire na yebi ye banda lobi te, banda tongo tipo kwa. En réalité oyebaka ye te. Eza na batu mosusu bazo sala makambo ya minene ya makasi obo kotikala kondima te. Eza na mutu moko te atikala kondima te ke un jour tokoya kolala boto la muka Daddy Michel ye wana akoya kosala ba révélation ya makasi boye. La famille, pour la visibilité ya réseaux sociaux, pour la visibilité ya TikTok, pour la visibilité batu ba ye, mais batu ebele ba yebi ye ka na ba réseaux sociaux na ba TikTok, est-ce que batu a YouTube penda ba ye baka Daddy Michel ya makasi? Point d'interrogation. Sans plus tarder, ndeko na biso Jaël Show, comme d'habitude, ayeli Daddy Michel. Hey! Bolanda, Jaël Show makambo azobimisa awa. Daddy Michel, yo yebinda kwa nganga. Yo bimi be kwa nganga. Yo so kenda pa nganga. Yo atala nzela si muta telemisa lobilo likambu. Yo, muta kenda pa nganga za lokwa pauvre lo yo. Yo kenda na bakido na mabe wana nda kuto zwi kala mingi te. Yo buta fongo yo eza prophète Moïse. Yo mbo be bana prophète ozwite po muta sali yo eza Moïse Kasongo. Ba musicien ko ba pesa no témoignage ya bonganga te. Yo ngo kosa biso nganga pesi nga mai. Yo pena nganga sa peso mibeko. Yo Daddy Michel. Yo pena nganga ila avandisho na kiti ya peso mibeko. Yo Daddy Michel so ko be liboma na nzela te. Yo sa ne longa nganga yo. Yo sa na pocha nganga ba ko benga noti. Yo sa na chance nganga. Yo sa ne longa nganga. Yo Daddy Michel eloko ni yo sa na communauté po ke no panga ba rob no la takana na malubumbashi. Yo ba to ke na panga ngande ba mataka ba avion ale mate kitazo ngate. Yo ebi nganga yo. Yo so lana libeko nganga. Yo ko so nganga no baki na ngaboye. Baninga mususu basokola kama ya bibembe lukuta. Yo nganga zana na ndako mukiona lokwa bikoki, lokwa na kasho. Naki zenga prophète journaliste on va nene liboso tala ketch mulele lokola chuchwa biki. Hey, Jaël Yope. Malembe. Prophète osakine mapeka tare lokwa mtazo bilaka kusuko sa chwengina. Yo Daddy Michel elongi malili lokwa mtazo na kata ya kazangulu. Yo yebi nganga. Hey. Yo Daddy mi bolo kutako le soko kuto fongo yo lobeli biso na chose li témoignage solo bi ce sont la déversion na disoko. Hey. Soko komi ko sambela solo. Loba biso muto a déversion na disoko. Mama Congo soko komi ko sambela solo faut tanga ko mi bali o ba lalo na disoko. O ko sala témoignage te sans le baso muto a déversion na disoko.
Jaël. fouti tant on pas nzambe tant on sous témoignage il faut le blâmer dans la défense qu'on a dit parce que tu es pédé le même c'est que ah mutu tel bon là qui est asa messi asa na bana mais ala la li soko ta défense le même c'est dingue makile de mon premier je peux plus besoin de venir na li soko vous rendez mon abisso de makile to senyaka liboso ndenge bino pe bosenyaka na sima. Hey! Ndenge biso ozala baso badéverge ozoko kovanda te makili ozosobola oko moto regle bino mpe ezala biloko bongo fo explike so mystère oyela biso distraction ya kisi nakende apanga loba biso te nazalaka mobali yaya moko bo amekaka nga akotisi nga motu premier jour naokaki mwa pilipili nake kovandela mai ntango nake sukola me simbaki te deuxième jour shushu ebimi nga lokola mbuma me eza mbuma te mosopo ebimi libanda yaya na azomeka kaka ti mokolo ekotaki nyonso na gangaki ale mosopo ebimanga libanda na ndenge naye kokoma polele naye peteso nyonso kokela so makambo batémoignage ya banganga te témoignage elingaki ezwa ezalaki témoignage ya pilipili témoignage oyo olinga kokangela internet elingi eza témoignage ya pilipili oyoka na nsima pilipili moto lokola motu babaki ye pilipili lokola motu babaki ye eloko babengango nini apa pilipili oyo totyala na thomson babengango nini gingembre nalingaka babengango nini tangawisi il faut expliquer so ndenge obaka tangawisi po bino boza bato batangawisi bamopidi tosala bino bovandela bamopidi bovandela bata yo fale témoignage oyo nango fale oyela témoignage ya moto afongola moto ya liboso ndenge olalaka te ndenge ovandela permanganate ndenge base ekomaka ami ya moto na chambre base ama ya pio moke obaki glace otie papier lokola moto yo fale so témoignage ya bongo po bino na biso tozala dévergement moko bino lokuta boye ko dadi michel yo yebi ndako ya nganga yo yebi mibeko ya nganga La famille. Tozo continue. O ezalaki bongo Jaël Show. Na bandi biso nyonso toyebi Jaël Show ayaki awa ko recadrer Dadi Michel. Toyebi biso nyonso Dadi Michel ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya gu. Dadi Michel azalaki mutu ya Jemima Kokonzoni. Kande boyebi Jemima Kokonzoni azalaka lisusu na visibilité ya makasi te ndenge azalaki po ba contenu na ye ezalaka lisusu mingi te atika na ye mais asalaka na ye ba contenu na ye ekotaka eza mwa bongo sikoyo la famille ndeko na biso Dadi Michel tango amonaki ke visibilité eza te tango amonaki ke bato balobelaka ye lisusu te sur les réseaux sociaux yango ayaki koluka aluka nini oyo akoya koloba pour ke actualité na ye ezonga sur les réseaux sociaux na ndenge ayaki kokutana na prophète oyo ya sika oyo baza na ye prophète oyo abandi opesa baprophétie ya makasi surtout concernant coupe du monde na biso ye abandaki koya kodefendre prophète wana nde lelo baye kokangama na bango oyo bakangamaki nde eyaki kosala ke Dadi Michel de son côté aye komikotisa na makambo oyo nakende kotémoigne batémoignage oyo bopesaka lelo eza jour mosusu lobi kuna toyebaka te eza na bamakambo mosusu tolobaka eye korattrape biso na futur nga nayebisaka toujours bato eza na babiloko nyonso tu babimisaka eza na makambo mosusu mosusu bovandaka nie oza na besoin ya visibilité oui bien sûr mais eza na makambo mosusu mpenza il faut kovandaka kinia po oyebi lobi te ezalaka toujours bongo voilà la famille tolanda lisusu ndeko na biso mosusu oyo ayeli Dadi Michel Dadi Michel ayeli ye badossier toyoka ye lisusu Dadi Michel toyoka na basoni master tolia tomela tola besika moko on se connaît trop bien ok toyoka na basoni on est loin liboso deuxième des choses Dadi Michel prière na osala buto alelo yo na bishop bobebana te ok po bakolenga de partout si vous remarquez Nicolo carrément non réagir te na commentaire non réagir te na bataille baza attaquer pas tala ba tuer ma fait c'est bijou ma bébé ba attaquer mais si vous remarquez non le battre Nicolo parce que ça ba concentration comme dans ça mon dieu la bishop pour bébé te besoin l'éternité bato ba yebioté ba ko apprendre ko yebonde biso to yebio ok bon mon papa Moïse Kassongo l'homme du moment l'homme du feu babi mutu atroubla ka basali nyonso ya nzambe
Moïse Kassongo MK et makambo nyonso et hey, toujours combattu mais jamais abattu. Moi dans aussi milika ceux qui veulent. Moïse Kassongo MK. Parle du moment. nga na dossier oyo nyonso la famille eloko nga na koloba surtout na conseiller na Daddy Michel ezake hein dans la vie hein s'il te plaît lelo soki okangi makambo ya nzambe bien ke bato bazoloba si en réalité ezake opesi bomoi na yo epai ya nzambe olingi penza osalela nzambe s'il te plaît nasengi na yo tingamaka na nzambe. Je sais que kozwa chemin ya nzambe surtout soki muto ozalaki na makambo ya mokili ezalaka facile te bitumba eyaka basituation eyaka bacirconstance eyaka mais soki déjà aussi ozwi décision na yo kangamaka na décision wana kotika te babiso oyo toza bachrétien toyebi bitumba sorta bitumba oyo eyelaka biso hein? Ya makasi ya minene ere mosusu ozomituna yo moko yango nzambe nasambelaka mpenza ayokaka nga ekomelaka biso alors zala makasi mais soki ezaka mpona bapropre intérêt na yo moko en tout cas tika nzambe kombo ya nzambe kimia evanda eloko kanga na koloba tika kombo ya nzambe kimia evanda eza bongo mais soki eza mpona lokumu ya nzambe na koencourage yo olanda oyo réseaux sociaux ezoloba te po musala na biso ya réseaux sociaux nalobaka yango chaque jour musala na biso ezalaka kaka koya kokitisaka baninga koya koloba oyo nyonso tolingaka koloba hein? Mais kaka biso bato ya réseaux sociaux tokoki kotombola yo tokoki kokitisa yo mais yo moko kaka vérité nalobaka mutu na mutu nde ayebaka vérité na ye et c'est de la même façon biso tosala bémission toyebaka bavérité ya makambo mosusu eza na makambo mosusu toyaka omona toye tolobi eza na makambo mosusu de notre côté tovandaka na biso kimia tolingaka koya kobetela yango lisolo te ezalaka bongo alors na osenga mpenza na yo soki oyo omoni keno eza chemin ya nzambe eza ngonga ya nzambe omoni ke c'est le moment opesa bomoi na yo epai ya nzambe en tout cas zala makasi mpo baémission ekobima oyo eza kaka ebandeli baémission ekoya ebele zalaka makasi ezaka eloko nga na koloba. Merci beaucoup na ba oyo nyonso balandaki mama na bino Ines NM officiel. S'il vous plaît pour na bandeko mosusu o ba sabonaki te soki osabonaki te na osenga na yo s'abonner massivement likolo ko sabonaka kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Na yebisaka bino toujours et encore que non ngonga notification malamu nango ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel a obando yaka na ba vidéo ya sika bokozala directement informé pour vous informer sur notre devoir eza nango devoir na biso na ndenge moko ya kitoko. Voilà, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.